Je remercie le Seigneur pour le moment d'opportunité au Pessinga de Soussou. Le message pour Nzambe apprécié pour les peuple. Il y a différents degrés de prophètes. Il y a des prophètes internationaux. Il y a des prophètes locaux. Il y a un côté international. C'est global. Bakimbiri Kitibani Nyoswan. Mais ça me lit mon mabé. Tala. Moutubaye baka pouvoir na été na moïté. Moutubaye baka pouvoir na été na Boutou. Termaï Kalambaï Peniel. Le lot à se repentir, à saigner corps du Christ pardon. Dès ba opesa tatu mbongo. Eza kolobaki offrande ya nini ya ba même. Mais est-ce que problème de façon nini azo présenter ngo Fachi notre président azana ba prophète na ba sale nzambe ebele entouré na ba entourage na ye wana bato ebele bazo servir nzambe na bosolo te na mona ki Fachi azaya pembeni wana pembeni na non pembeni à côté nyoka azali likolo wana mais loko moko nzambe apesa nga message ayebisinga na yebisa président ke nyoka wana soka kufite nyoka wana soka kufite nini guerre kobeta na Congo. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, la dernière fois toujours, nous avons Kalibakou, il y a pas de sur la chaîne, il y a les Nazariens, il y a quatre émissions d'Amino, table présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Moumimba, il y a les Nazariens, je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mukwa, pour la confiance au président, je dis un grand merci à Hervé Ouadan sur la caméra, pourquoi pas, équipe Moumimba, il y a les Nazariens, qui m'appellent Sino, vraiment merci et bienvenue. Le lot table 7, nous avons un prophète, il y a beaucoup de biso boyebi déjà les canacats chaîne à biso zali toute la première fois que ngana ya baya asala ngana la serveur de Mama Tiffany, mais aujourd'hui comme on a reçu un plateau on a connu le prophète Ali général boyebi déjà très bien n'importe le cas pour le monde de c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne. Avant d'abord la présenter l'homme de Dieu, le prophète Ali, l'ancien dans la régie à Tiato Nomaka Tikozu de Banzambe, le Sarban Nzambe, le sac comme le Congo, et la servante de Dieu Mama Tiffany Mokwa, et puis on se retrouve après cette chanson.
Bandisa ye. Assis sur son trône. Bandisa ye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Afandi. Assis sur son trône. Que la zone pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Bandisa ye. On y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Nous sommes comme on dit, plaisir à la Philomène pourquoi pas à celui qu'on appelle 3 fois boss Jack pour depuis France les chants on le sent comme on dit et ça nous vraiment plaisir on sait à Hervé pour la caméra pour la caméra pour la télévision le prophète Ali bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour shalom santé bien santé bien ngolu nzambe ezali tozokuba je remercie le Seigneur pour le moment d'opportunité au Pessinga de Soussou. Ok, moi j'attire par rapport à abonné par rapport à votre union sous Basile sous Libakou ya pour Colano sous la Nazaria, vu que ça est micro de belé pour vous on dira à quoi. Aujourd'hui on est sur la micro na mission Katachène na mission moi gentil na bango. Oh shalom bien aimé Nazari sous na zongi un peu dans moi occupation toujours dans les travaux du Seigneur et puis l'invitation pays le cas qui est belé tant que nous avons sur l'invitation nous sur l'église de belé on a qui pour sauver sa occupation privée mais je suis là avec le Seigneur. Bientôt, nous allons jouer ma pote, Miki pour visiter Bango. Après, décembre, nous allons c'est ça. Okay. Merci vraiment, prophète. Vu qu'il y a une émission chrétienne, on ne peut pas commencer cette émission sans tout comme parce que la Bible dit quelque chose pour la prière, tout au long de cette émission. Amen. Prière, mon short prière, mon comme poussé. Zambé, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons ce moment dans tes mains, que ta présence, que le Saint-Esprit soit avec nous. Papa Olobiozai, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je prie que ta présence partir avec nous, commence avec nous. Que nous sommes pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous sommes les amis pépé à ma bé. Nous allons limo, nous allons tungisa présence na, nous allons tungisa banana, nous allons tungisa que makambo nous sommes tozoloba et za accomplir te. Nous sommes na buki on a brisant na déloger nous sommes les limo mabe, nous allons tungisa mboka Congo na kangi bango nous sommes na boaki bango na lifelo. Na déclarer la puissance de Dieu. Je déclare les anges de Dieu ba salami sala na bango ba accomplir le banzambe om sakola zolo bana minute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. OK, l'homme de Dieu to kota mambo na mabuto de la carte émission oyo. Avant d'abord tout sur baba, je vais te dire ba message ni oyo nzambe apprécié pour la fête pour la partie de carte du monde pour la RDC. Tu retrouves ba message en aux Ok. L'homme de Dieu, il y a quelque chose qu'il faut savoir dans Makambo Nzambe. Un prophète, aux Arabes à différents degrés de prophètes. Il y a des prophètes internationaux, il y a des prophètes locaux, il y a des prophètes qui sont seulement territoriaux, c'est-à-dire basés quelque part familial. Non, dans la carte et là ndenge nzambe apesa mutu na mutu grâce nationale grâce ekeseni kwa bato misusu ata soki aprofetize ndenge nini akozala na prophète ya makasi naza lutu
mosusu akozala ye mpe aza na ye prophète aza na ye intercesseur ou bien aza na ye motu moko mondimi na kati ya église mais akobeta mpenza nzondo moko wana eza don de prophétie koza office ya prophète na don ya prophète jusqu'au bato ebele so bamoni moto aza na don ya prophétie bakanisi ye mpe aza prophète ye mpe amikanisi bongo te bakomobenga ye mosakoli we aza mosakoli te azali na ye na don ya prophétie mais moto aza na office ya prophète ezali motu oyo nzambe apesi mafuta grâce wana abotami bongo ya des gens bakomprenaka appel te so wana ekama na makambo ya mboka ya des choses ke na lobaki yango na kati ya baémission déjà so olandi baémission na ngai ya kala bien aimé bolandi baémission bokomona ke na kati ya baémission wana koza makambo na si nalobi déjà nalobaki makambo ya mboka na biso nalobaki makambo ya monde nalobaki bien nini corps ya diable so tali bien nalobaki le corps du diable ndenge nini satan aza na corps na ye mpe yesu mpe aza na nini na corps na ye ya le corps du Christ nous le représentons le corps du Christ koza bato mpe bazo représenter corps ya diable sikoyo nde place okomona sikoyo prophétie mpasi ezokote ok prophétie esika ezokote na sikoyo sikoyo na balignon wana nyonso otani yo sikoyo oza nani locaux international na territorial sikoyo ya miso tona yo oza ok ngai naza côté international c'est global mon neti Jérémie azaki international prophète Élie azaki international ba prophète misu bazalaki mais le problème ane ke soki moto wana lobi eloko alobi osalema soki moto wana lobi eloko alobi eza eloko nzambe asalakisi azobeta ta mpe ya kote te ata ba prophète mosusu akoki kocontradire Moïse neti Balaam acontradireaki Moïse prophète Moïse mais eloko Moïse alobaki nde esalemaki baprophète mosusu bazalaki so Jérémie azalaki na baprophète ebele bacontradireaki ye batie kutu na boloko mais eloko abie na prophète Jérémie ezalaki makambo alobaki ezalaki accompli kolakisa nini aza international ezalaki accompli kaka na mboka Jérusalem te ezalaki accompli na mboka nyonso nation nyonso oyo Jérémie alobaki kolakisa nini azalaki international loko nyonso akoka ete so nazoloba bongo mpasi ezali teke moto aza loko nde okotala ye na se oyo moto aza na ye prophète nde aza na don de prophétie okotala ye na se te tout le monde aza ouvert pour bacorriger nga mpe naza ouvert pour bacorriger nga mais il faut comprendre grâce na grâce eza ndenge moko te nakoloba ndenge nini question na yo nazongi na question na yo olobi ke eloko message nini ya mboka ya monde na ya mboka ya Congo na monde message eza tout le monde doit se repentir parce que bongo te guerre ezokota voilà message à monde ya monde tout le monde doit se repentir parce que la monde message mobimba nazoloba tout le monde ezala pasteur ezala prophète nayo mo pe na kati papa nazoloba ngo international na yo mo pe na kati Jonas Fasani Jonas azali prophète international soki ye te Ninive ezinga ekota na mai mais ye azali moto ya Ninive te yo tout le monde doit tout le monde prophète ezala pasteur ezala oza général ezala oza intercesseur ezala oza président ezala oza nani faut se repentir Covid déjà elobaki Covid déjà ezoloba déjà Covid do eza maladie te wana yo nyonso na yo wana non ezoloba parce qu'il faut comprendre le langage ya Nzambe langage ya Nzambe eza clair eza tâtonné te Nzambe so atiki eloko esalema a permettre eloko esalema parce que aza na eloko moko boye azopesa message il y a l'alerte dans l'esprit tendance ezali la lumière et quoi les ténèbres koza bras de fer na mboka Congo
Vas-y. Namboka Congo. Awa, nalobaki yango bien. Soki nyoka wana, namonaki yango na vision. Nyoka nazala likolo ya montagne. Namonaki fachi azala ya pembeni wana. Pembeni ya nyoka wana. Non, pembeni à côté. Nyoka azala likolo wana. Mais loko moko Zamba pesa nga message. Ayebisinga na yebisa président. Que nyoka wana soka kufite. Nyoka wana soka kufite. Nini? Guerre robeta na Congo. Déjà liboso, tout le monde doit se ressentir. Deuxième vision, nyoka wana ya suka kufite. Nyoka wana aza nyoka o ya capturaki Congo es esclave. Nalobaki yango très bien na émission mususu nalobi. Nyoka wana avandi likola montagne. La montagne. Il faut akufa. So akufite guerre robeta na Congo. Na ndo bango na message prophétique. Alors bango na langage spirituel. Et ça koloba nini? Fachi notre président azana ba prophète na ba sale nzambe ebele entouré na ba entourage na ye wana bato ebele bazo servir nzambe na bosolo te pe ba misusu bazali ba prophète international te bazali bango territorial en attention balobi eloko esalema esalema te parce que baza na grâce ya nationalité baza na grâce pe internationale Baba territorial. Notre président, il faut y ouais, vas-y, si ça n'a idée, non. Notre président doit choisir Banane, il fallait Ayoka. Jérémie Azaki n'a kaka prophète, n'importe quel prophète. Bah pourquoi Banani roi Nyon se soit visiter roi à Jérusalem. Bah oui, c'est non. Bah peut-être ba prophète Nyon. Mais prophète nani roi na bango bando salani a bomba Jérémie. Ne ba non 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 ba sisi na nte. Faut benga la biso Jérémie pour yé atapara côté ti. Donc ba bengi Jérémie alobi ah biloko na ba lobi les a solo ba lobi yo lo ba vérité nde lo ba non eza lokuta so boki na guerre boko longa te boku fati bo repentir. Neto sa boye na robeto lo lisolo. Vous avez joué mon boîte, ça là qui débat. Vous avez des frères en Christ, tout ça débat. Les bas au bété là solo. Et tu ok ne kuna na Rwanda, tu ok au Kanga bango, tu boma bango. Aïe subino, vous assure. Papi même, Rwanda ça mké, tu ok ne ka au Kanga bango oui. Au moni soko nyo Kanga nyoka, bakanga na mukilate, bakanga na nzoto te, bakanga na mutu. Est-ce que yo yebi mutu à Rwanda? Yo yebi mutu. Force ya pays wana nani azopesa bango banini wana na okota na politique te na la kiso kaka mambo point moko boye pour comprendre que non le problème c'est pas Rwanda, le problème c'est l'esprit, le problème est un esprit moko boye et partout na est esprit wana ya nyoka wana ene guerre nyose ya Congo dégâts nyose ya Congo e banda wana les gens portent. Nyoka na so akufite. Bozala obligé Congo et kota na kati ya guerre. Nyoka na akufite siko abako boma ende nini? Aokufa ende nini? Na lobaki yango déjà. Abaki que notre président doit choisir des prophètes abenga comité ya ba prophètes a sala cessus. C'est sus ba selecter nde ba sali ba prière en wana na machonango ngana zangati pour ce que général azangi non mi komisa na yebi pourquoi na lobby ngana zangati chef de l'état na onyo so ko sala sélection ba o chef de l'état zana bango wana ba onyo so wana bazana bango omoni na loi ya molimo na loi ya molimo nzambe so a révéler mutelo Mutuana azana force ya ko détruire le quoi parce que yo veut ba que non chef de l'état a sélection ba pasteur au chef de l'état sali ou ba prière pour na mboka ou ba sala pour na ba prière pour na mboka mais tout ça chef de l'état sali ou ba pasteur ou ba zana entouré pas chef de l'état ba vrai té il y a des vrais et des faux ba de comme ba faux
nako selecte chikote mais nga na ebisio na kati wana soki kozala ba yoka na kati wana yoka baba faux na lobby na kati wana soki ba vrai bazalaki pourquoi les guerres dans l'est mais bate guerre banda na molimo. Tout ce qui se passe dans l'esprit doit se manifester dans le physique. Le physique est un faux, est une photocopie de l'eau qui est dans le monde de l'esprit. Fachi c'est un vrai président. Un président pesant a bêté les maboko na taliba action na mais koza eloko moko. On moni sur balobi en anglais balobi la blindness de l'esprit. Blindness de l'esprit, c'est aveuglement de l'esprit. Toza awa, ba tozo mona eloko zo salema na molimo te. Na molimo na moment oyo. Dès que na yaki na Congo, na utai Sud Afrique, na yaki na Congo, na déclaré qu'il y a déjà, il y a une guerre qui se passe dans l'esprit. Wana tout oyo ki makambo est, les aïe déjà ici le M23. Les aïe déjà ici, mais pour la nini manifester. Parce que guerre est là déjà. Avant Covid et Beta, on a déjà armé. On a déjà guerre et Zoya. Mais Batou, Bazagi aveuglé dans l'esprit. On a été là que je salue mon amour. Dans la sélection de pasteur, mais il y a aux anglais. Pour ma prière aux océans. Ma prière aux océans. Quoi général physique, non général de l'esprit. Elias a général dans l'esprit. Parce que ce qu'a kangi moula, ataba général à Mokili Baye, le monde au sal. Élysée est général dans l'esprit. Quand l'économie est bêta inamboka, général à Molimo alobagi, alobaka liloba, pa. Maman économie est zongi. La minute ceux qui guerre à est, ils ont menacé famille, ils ont menacé l'économie en beau. Ils ont menacé déjà ma vie à bas. Un de tous aboués, Fachi. Des abonnements n'indenga physique. Azana ina lubié. N'indenga molimo position za mabi. Position za mabi. Parce que koto yozo lo banyo kawana azana este kwa kufa il faut pas ça sélection la pasteur yo ozara wana. Koto pe to mona ba chef coutumier ba bike non guerre na est avec si la banganga ba chef coutumier guerre na est avec si la il faut ba reconnaître bokoko bazonga na nzambe na biso bokoko côté bi le prophète boté les basco vous voyez que entre vous les prophètes na ba chef coutumier vous voyez que il y aura un mois guerre moisana parce que na bi ba chef coutumier belé ba on va le dire que non avant guerre ici na est faut Fati à reconnaître bango il faut pas to zonga na nzambe na biso bakoko ya ba fimo ki mbango ba mama ki panvita ba nzamba bokoko na biso abi ba bino ba pasteur bo trop lokuta. OK tokene na Bible. Tangu roi Saoul azana guerre na ba Philistin azana guerre angazonga bokoko elo nini Salema wana Israël non nazolo ba biso toza ba Israël ya molimo wana Israël o ba papa ya biso ba congolais biso ba bantu non nazolo ba biso ba congolais ko il faut que yeba que biso toza corps du Christ eza banani ba Israël ya molimo. Nous sommes l'église. On a la révélation. Israël est aïe moko. Israël est aïe beleti. Bazaï moko. Parmi toutes les nations, bazaï ba païen. Mais Israël oh, ils ont une alliance nanza, bazaï moko. La Bible dit toute tangue, tout genou va fléchir devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. À la gloire de Dieu. Et cela veut dire bango nyoso bato banganga ba tradition bango nyoso baza ba nani ba féticher to tshana ba féticher to tshana banganga na ba nini ngaza di tradition na muzimba mwenye luchi ba kimbirikiti hein ba sokomutu et ça banal. Il y a des esprits qui vivent dans les déserts. Kuna na est kuna na mwana est. Bandoki aliboso bandoki kala Congo pe ba vendo.
banani bamaimai oyo banini nyonso wana masasi ezobeta ezokota te bamaimai awa na Congo awa eza nini eza kisi bato kuna epa na biso eza traduction keso oyebo eza maimai masasi ekoti te bakimbirikiti banini nyonso wana eza milimu mabe eza kindoki mais ekoti na kati ya traduction pa isef traduction eza kindoki mutu oyo amixaka traduction na biloko ya nzambe oza chrétien awa oza chrétien awa ozomixe traduction na bokoko na yo na kichrétianité esanganaka te tuna abraham alongwaki epa na bango na sara bakimaki nini la bible dit Matthieu chapitre 15 verset 8 elobi tu as mis la parole de Dieu sans effet à cause de ta traduction Abraham na Sarah to bakimaki balongwaki parce nzambe abengaki bango balongwa na kati ya bukoko balongwa na kati sala mais je te dis la vérité nzambe chaque fois soka bengi mutu yoka nzambe chaque fois soka bengi mutu akoyebisa longwa na kati ya environnement longwa na kati ya famille na yo longwa na kati ya bukoko na yo yaka tala kozali mutu moko alingaki lokunda papa na ye yesu ayebise nini le mort enterré quoi l'air mort papa n'a pas koufi avec toi prends ta croix et suis-moi dans la puissance à Jésus il y a qui parle de traduction il y a qui parle de ma binote ma famille est alliée il y a qui parle de oh il y a lobby lobanaï Abraham qu'est-ce que Dieu a dit la traduction Nzambe fa longola est-ce que Abraham a juif Abraham a circoncisé. Abraham a une promesse. Abraham a gardé traduction à papa na ye. Na maman ne bazali ba idolâtrie ba bando konza ba statue. Des amba lobi ko cha eloko te Moïse a yebisa Moïse ko cha eloko te liboso na yo. No ba li banga no ma soleil, no ma ko ba tu ba konza ba soleil. Ba ko la biso ba konza ba étoile, ba nini bilanga, ba olo ba la bilanga. Nous on ne parle pas avec la nature, nous on parle à la source de la nature. La parole. Au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Olobi Nzambe a bengi Nzambe a longoli Abraham na Sarah na traduction parce que bando salela papa bando salela beaucoup. Mais ça tali appel à Moïse. Moïse dans Nzambe bengi que nous appelle les Israélites na l'Égypte. Moïse a bando salela quel but on doit utiliser Nzambe beaucoup. Non, Moïse, il faut comprendre bien. Quand on comprend le terme Nzambe, Moïse t'a tourné. Na koloba nini to Nzambe nini nda tuninga. Alobi comme on a abi je suis qui je suis. Aloba itege je suis nani Nzambe aboko Abraham. Ya loba qui référence ya alliance. Faut comprendre. Nzambe auto serviraka aza Nzambe a référence de l'alliance. Hein? Et loko Nzambe a salaki pour faire Moïse pour comprendre place à outil na ye parce que Moïse a yebaki te. Moïse a yebaki te. Moïse a kolaki pas Pharaon. Abraham pa yebaki Nzambe te. Non, Abraham a yebaki Nzambe. Parce que ça muninga Nzambe. Tant Nzambe a première fois apparaître à Abraham. Non, tant apparaître a yebaki Nzambe te. Mais moni na Bible ba tcheba na kati ya Bible ba tcheba nini ba benga moni bacheba nini nyonso te ke ba explication nyonso te bazuka ba partie essentielle bacheli biso mais soko ke na recherche au sali recherche na kati ya Bible oya okuta ke kozamba makambo ebele que ba expliquer ki te mais soko bandeli na ndenge histoire oya comprendre pourquoi Abraham abimaki kuna pourquoi ba référaki à Moïse. Un peu na sala pe étude de théologie. Pourquoi Moïse ba référa qui est pas Nzambe, il y a Abraham, hein, il y a Isaac, na Jacob, le Dieu d'Israël. Débat avec comme la qui ça Isaac qui référence basée sur la alliance. Maman na au papa na ya kozala muto akonza Nzambe. On comprend?
so après tango yo osambela nzambe yo peut-être à travers maman na yo ndo yo koyeba nzambe alliance o maman asala po bato mosusu bakoka koyeba nzambe te parce que oza alliance te babiso nde toza boye tobika tokóma basali ya nzambe likolo ya nini baalliance ya mama mama asala alliance na nzambe ke mwana na nga ata apengwi ata ameli masanga ata ake akomi criminel mais suka na suka nzambe na nga benda ye eza alliance oyo nzambe asala mpe na david alobi mwana na yo soki apengwi asali nini mpo na alliance oyo naza na yo na kozongisa ye. Pourquoi combat entre Bino et chef Bino Boso Bayosolo Bateno parce que nani président de la République a sélectionné pasteur yo aux arrêtés côté ba film ko dit que non nani chef de l'État a reconnaître bango net ba fumu azongela nzamba bokoko parce que moi que bocho chef de l'État na biso kuto kata été au glozo malobate biso kuto to bundana ba chef coutumier te bras de fer nini est-ce que la lumière peut combattre avec les ténèbres vaincre les ténèbres ne peut pas vaincre akolonga te un chef coutumier c'est qui est-ce que biso au somona lion ntaba ba ça bras de fer et pas la biso basala nzambe chef coutumier ils sont rien pas la bino chef coutumier parce que attends la chef coutumier en fumu dans ba pouvoir ba témisia papa comparé à qui il y a eu un pouvoir biso tozana ngo bien moi j'ai le pouvoir lui makamona ko ko sala chef coutumier na chef fumu bena yo ya team papa bandoki bayaka na butu na benga bango na isi bango bandoki ya karte bandoki ya famille na isi bango bandoki ya nini ya monde baya ba mekanga na mi komisa te to ba bengi serviteur de Dieu général base en quoi parce que ça spécialiste au bon bando so yo ce qui on bengi chef coutumier meka ya visiter na butu ba chef coutumier ba pouvoir ta o mekanga ba okuto libembela ndako na ndo comprendre ce que non basakana na musali ya nzambe te mafuta o nzambe atia likolo na biso eza pamba te Eli alobi si je suis le serviteur de Dieu que le feu tombe fait bon maki nyoso ezalaki ya ba militaire tala mutu ba eba pouvoir na été na moïté mutu ba eba pouvoir na ye na butu basi ba mekanga banga basi ba mekanga ba chef coutumier basuka wa papa mutu ye moko na moya bandoko changa makelele o ngai bo ngai bise yaka na butu aya na butu pe akuti makambo naye tanga zongi na moyi na tunie nini aotala ngai suki akomo tala na suki pona nini soni beti ayo mona ke mutu ngo na bando mona na mukuse na moyi na butu David azana ejea tanga kutana na Goliath amona ikamwa mpuku moko go nzo ayeba iteke no na butu pe David azana géant de géant ta lobi 1000 tombes à ma côté 10 000 à ma droite yazona okolo babongo te le Seigneur est mon berger je manquerai de rien toi aujourd'hui le Seigneur l'Éternel est ma lumière so Psaume 27 so tali David tamazo loba elokwana il faut tala mutwana azao loba nini azo référer nini azo référer que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde ba chef coutumier na banganga bazawa na monde mais celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà l'homme de Dieu comme vous dites sur la mission a autour de la par rapport à la prophétie dans tout le monde qui rassemblement salamaki tout le monde qui rassemblement salamaki dans un stade de martyr tout le monde qui ba église ba religieux belé sangana tout le monde qui ba kimbangister ba protestant ba catholique ba tout ba sangana qui tout le monde qui ba prier pour la mboka na stade de martyr et fait on a prier pour ça tous les religions pour prier pour la mboka état que prophète état que général no liga général état que wana na monde spirituel mais est-ce qu'il y aura un changement par rapport il y a geste on a par rapport à Mamoine Salami na 4 stade de martyr. OK, on va répondre aux questions. Bon. Est-ce que ce sangisaka au sangisi fufu na mai pe oli otondi
Pour la maïni, total il y a ma tel pour la lobino nazaki na kati ya restaurant na lié pe na tondi vas-y hein sangisi fufuna mai pe lié pe tondi cela veut dire tu vas répondre au moni na lingaka parable batu ya mokili balobaka balobi munoko ya mokolo elumba solo mais elobaka vérité yeah. Cela veut dire boy na ndenge makambo esalemaki ke basangisa bareligion nyonso wana eza démocratie na nzambe démocratie ezalaka te wana démocratie démocratie cela veut dire démon et c'est crassis en anglais démocratie cela veut dire démon ba démon na ba crassis na bango c'est des doctrines na bango so yo ozwa mai na fufu osangisi pe olie otondi c'est-à-dire ozwi ba prophète ya banganga ozwi ba prophète ya ba religion nyonso na ba sala ya nzambe ya religion nyonso oki osangisi bango pe olobi osali musala ya nzambe Eli sinde eloko Eli azali nango problème bazwaki ba prophète ya Baal bazwi ba prophète ya Staro voilà bazwi na ye prophète ya nzambe basangisi bango balobi non ba prier nde Eli aboyaki yango Eli aboyaki yango pona nini Eli aboyaki parce que Eli aye komona ke wana ezali erreur doctrinale c'est-à-dire nzambe asalaka opération na ye na kati ya nini ya nini ya démocratie te so nzambe ozwi nzambe otie na démocratie eosimba te po ye aza royaume so geste wana oyo basalaki kosangisa bachrétien baprotestant bakimbangisa wana oyo bakende osala prière mpona kopele mboka na stade de martyr ça nous mène à rien ebuti na eloko te wana ekozi kutu confusion dans l'esprit et puis bongo nzambe oyo azosambela satan oyo azosambela nzambe oyo azosambela bikeku oyo azosambela baétoile oyo azosambela nini basangani mpe basambeli mpe nzambe mpe arépondre wana aza azoba wana nzambe oui abouti na eloko te bagrand serviteur de Dieu bazalaki jour un événement grand serviteur de Dieu comparé à qui est le grand serviteur de Dieu, qui est le petit serviteur de Dieu. Mais c'est vrai par rapport à Bino Bagrand, la Bino Bouchakate, yo mi en général. Nandi a bengi biso. Eza mutu o eza nzambe. Il faut comprendre. C'est mutu o nzambe a bengi pasteur te yo bengi pasteur. Yo bengi. Po mutu asimbi Bible. Assemblée pe bo bengi pasteur. So tali bien pe so to côté pe na makomi na Bible. So tali bien na Bible de Genèse Apocalypse on benga général. So mona pesca nzambe benga mutu vote général. To mona ba apôtre, to mona ba évangéliste, to mona ba docteur. Mais yo mi benga na général. Omoni eza question pe ya rotanga pe théologie. Ah moni so okena. Ah bino théologie. Zela na okoti soka na ndenga étude. Omoni na Bible tant bakomaki na hébreu, na grec, na hébraïque. Voilà. And then so na so traduction, hein, moni anglais. Soki ozwi anglais ozwi mpe français ozwa sikoyo bamo nyonso oyo bando traduire so balobi chef d'armée baorefere na nini Joshua azali chef d'armée Moïse azali chef d'armée tala na obetela tala so balobi chef d'armée baoloba général eza kaka traduction baoloba nde général référence ya chef d'armée eza koloba un général eza question ya langage voilà eza neti langage ya bakuluna ta baoloba kuluna bakoloba eloko moko boyoki te mais ezolobaka eloko moko oyebi il est très important oyebi comprendre
Ok, voilà l'homme de Dieu, toujours dans l'émission d'ambition, on n'a pas encore payé la révélation, toujours basé par rapport à message par rapport à la révélation aux Zoloma. L'homme de Dieu, tout le monde dit séparation et salami entre notre président de la République, Fachi, na Jama Kabouli, Kabouani, tout le monde dit pourquoi Jama Kabouli, notre président actuel a un danger pour la Mboka na biso. Et tant que yo le dit que non Fachi a un vrai président, il est peut-être bâti pour la Kamboka maintenant. Tout le monde a proche naïe, il dit que non, il y a danger pour la RDC. Tant que mon message est jamais Kabouli. Ok, on a une question politique. Toutefois, ce que je veux dire, on a besoin de taper à côté. On a un bras de fer. Et puis, il y a une question de l'élection aux Ezoya. Et parce qu'il y a deux mondes. Il faut comprendre. Les satanistes, Babouda, Bamouna, Bamouna. Pourquoi on a le terme? Pourquoi? Nandega Mouli, moi, séparation exatée. Les années politique. Qui connaît que Poutine, Makamboazo Sala, l'Américain de Batindi, et là, le monde a beto. A beto, moi, ma libre, sans comprendre. Qui connaît que le président de l'Ukraine, que Makamboazo Sala, et la France de Batindi. Oh, bah c'est pas Yokan na Poutine qui est Bassalani. Voilà. Ok, na Poutine, na beto 7 now. Ouais. Na beto 7. Qui connaît que Kamere? Koko t'en est en prison. Ti abimi. Ils avaient déjà prophétiquement tracé que pour comme appelé président. Ouais, la politique qui par rapport à encore d'abord. Non, ils osent répondre. On a beto kaka pour comprendre Makambakabou. C'est-à-dire, à cause d'un mouton à Bango, qui est basé sur la Bango bien à table, mais politiquement, Bango Bunda. Mais la carte à Kouzou, Bango solo là. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Lelo. Son lobby na Kabouni, séparation exacte. Exact. C'est la politique. Message exact pour la Bango, il n'y a jamais Kabouni. Il y a un président qui a comme des jours opposants. Déjà la question. Kaboul a cause à président, à cause à Naé, à cause Simba Naé, ministre, gouvernement, à cause à la gouverneur ou quelque chose comme ça. Mais la président, qui tu vois, n'est fité dans le monde. Ok, par rapport à ce symbole au Salamaki, il y a les 30 juin. Il y a les 30 juin, par rapport à la cérémonie Salamaki le 30 juin. Le roi belge Ayaki a accueilli la simanette au monde c'est du sol ligne ya lumuma c'est du sol yango eza awa na limité par rapport il y a Antoine il y a un monde spirituel par rapport il y a geste on c'est du sol ligne ya lumuma on est bon malaka ta cercle la carte mboka na biso ça c'est dit dans la lecture côté révélo par rapport il y a oui ça vraiment spirituellement moni mikuwa Joseph bazongisaki yango na bakendaki nango Moïse arespectaki yango wana eza Joseph ndenge alobaki fo oyebaki wana ezaki message Joseph ndalobaki na opeso référence sur le plan spirituel la traduction ils ont olobaki quelque chose à propos de la restauration ya mboka mais est-ce que la restauration kimi ekokota te sans la guerre attends à Lola avant Kimi Kota, bitumbe fait bêta. Langage n'a pas été sur le babou. Libération physique, tout ça. Mais libération spirituelle, ndé logo to bundela. Ndé angwana na oloba na répéter. Aussi nous on a belge on a koya. Ils ont la force déjà assez à comprendre que c'est le temps du Congo. Ils ont taille à Congo. Ils ont ce que logo n'a pas insisté on a nyoka ne fois. Deuxièmement, et là comme ça na zolo bao, so la ninga bien. Makambo lino wana kozonga. Ezaka ndenge moko lino
Et ça a plus de il a or. C'est et l'on est prouvé que non lui non il a qui et l'on ne prouvé à moi. Et l'on a dit moi aussi quand il a mais ce qui est très important c'est la parole. Pour la Bible dit sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute chose, le mot doit être établi. Mais sur le biseau, na yoto yokana et aux alino penza ya le mot. C'est ça établi. C'est ça établi. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu pour moi. Si j'ai mon réseau sur la beige, la bacate, il y a des réseaux sociaux. Vraiment, ils ont vraiment l'actualité la minute. Par rapport, il y a ex-femme, il y a pasteur Mike Kalambaï, Peniel. Les lots à se repentir, à se corps du Christ, pardon. Par rapport à Bouzou, par rapport à ma bénion soit ça là. Il y a aussi reconnaître à ce corps du Christ, pardon, à se repentir. Par rapport au tant que prophète, mon geste par rapport au monde maintenant, à soit sali, soit sali, mais à se repentir. Wana tozo zela bazai belé bato ba pengwa. Il y a basé belé mais pengwa so nakene na Peniel na 17. Peniel déjà ils avaient prédicté que à Ozonga repentance. Ils avaient déjà prédiction déjà à Mike Kalambaï que va réconcilier naïe. Oh. Ils ont prédicté. La Bible dit l'homme sage voit les mal de loi. Ceux qui n'ont pas bien, n'andega vie na bango. Bango nyoso babotami na famille chrétienne. Baza na semence ya bonzana. Omoni ezaka pasi mutu o apengu aza na semence ya nzambe te na mutu aza na semence ya nzambe ba deux choses différentes. Mutu aza na semence ya nzambe atake wapi? Appelle Hollandais. So moni Peniel na Mike Kalambaï ata ba pengu ba kominde yini ba ozonga ba. Ça vraiment geste bien parce que au moment où ça va pécher aux a caché. Pour ba tu ba sala masum ko le ka Peniel bazali. Pe mona na te tikala ko mona na réseaux sociaux. Na ba tu misusu oyo basali masumu ya muke e mona na écran. Makambo na Peniel asali wana nyonso asali na écran po emona na écran ya wana bato ebeti boum bato koza bato oyo bakutu bapaster basali ya nzambe basalaka eloko moko boye basali mpe yo moko ovandi olobi non aza paster o aza démon mais apeki mpe na chambre mpe asengi bolimbisi mpe nzambe asali alimbisi ye taka ba David ake pe azui mwasi ya batu abomi pe mobali pe après se repentir makambo esali dossier vandi oui ba wana ezalaki na tali ya tozalaki na l'Ancien Testament. David abandon vivre dans le Nouveau Testament. Il faut tant la Bible. L'homme de parce qu'il faut qu'on comprenne les révélations. Il faut comprendre les révélations. Non, révélation est abouille. Révélation est un temps prophétique. Parce qu'il n'y a pas la prophétie sans révélation. Dès lors, il faut comprendre. Ce que nous avons la foi, il faut tambour la révélation. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, comme on est loco, ils ont mon anaté. Lorsqu'on bête, ils sont David a balade de vivre la taille. Hier, il roi. Comment est-ce que quelqu'un a ma parole ça a été? Ils sont prêts. Roi ni ne colle qui s'en la Bible. Oh, alia qui ma parole ça va prêt. Père vivre. C'est ça que David. Pour la nini. Avant de vivre dans le Nouveau Testament. Pour y makila Yesu ne bando couvrir. Ah, voilà la révélation. Voilà tout ça. Voilà peut-être si je m'en boule débattre en haut. Nous allons na ozonga place wana. Na eloko na zoloba awo. Peniel asali bien eloko sengela ki basala nzambe belé. Basala ka masumu pe ba wangani. Eza différent mutu asali lisumu a justifier yango. Na mutu asali lisumu asengi bolimbisi. Combien de bateaux basenga pe bolimbisi pe a confessé en côté. Oya Peniel les a ouvert, mutunyo so ayebi ango. Tant sengi bolimbisi, les a ouvert te mutunyo polele. Un Jean
chapitre 1, verset 9. Et le si ceux qui ont confessé Masumu Nayo peuvent se repentir. La Bible dit Dieu est fidèle. Aosani, a pardonner yo, pe a kolimisa pe asani a sokoyo na makila ya Yesu. Osani, esili makambo na yo. Zwanzela na okende. Moi si on a bakuta ki na kati ya ikobo. Ye kuta zai marié na kati ya ikobo. Penye la zai divorcé. Bakuti na kati ya nini? Aosala kinumba na yo. Comprendre? Mais oyo bakuta ki na kati ya ikobo. Yesu alimbisi. Bongo penye. Nga kutu na lobaki penyel kosala makambo nyonso asalaki faute ezali kutu ya mobali. Oh, mais oui, faute ezali ya mobali yo okoti na kati ya ndako ya libala na mosala ya Nzambe mais obimi mabe koleka obimi opengwa koleka kutu na ndenge okotaki na libala okutani na moto mais moto ezikisi yo te etiki obimi kaka ndenge ozalaki. Tala so kutani na musala ya Nzambe ya solo vivre na ye ndako moko eke o changer te wana za musala ya Nzambe te nga na kutana na bato ebele jamais ko vivre na nga ata so za ndoki ozo impact. C'est les ténèbres qui doivent obéir la lumière. Parce qu'on parle de ça, c'est normal qu'il n'est pas appelé Adam. Il faut se réfléchir, il faut se repentir. Non, non, que juger, non, la vérité. Il faut comprendre. Moi, je suis la lumière. Ténèbres, ce qu'il y a, il faut pour moi. Le pasteur Mike, il faut se repentir. Non, oui. Nandéni, tala moi la moi soit. Tala makambo sali. Et ce qu'on l'a belé déjà la réflexion de l'homme de Dieu. Qui est l'homme? Banda ko sala étude ya musali, qu'est-ce que musali ya Nzambe? Banda sala étude qu'est-ce que Adam? Nzamba lobaki na moi cité lobaki na mobile. Soki na moi si nous appelle ça qui mobile. Pourquoi ça l'opération se passe mobile a pêché permission? Parce que Adam a pêché permission. Mais oui. Je suis au talibien. Depuis kaka Yves kotaki na jardin Eden. Adam place ni balobia zo solananza. Mais Adam a vendu sur la Nzambe bien. Mais depuis quand Nzamba timbela que c'est pas bon pour l'homme d'être parce que ça mawa sur le Nzambe bataza mama Nzamba linga pese moi si et matai kita parce que moi c'est déjà ça ina katina. Alinga da mona relation ye na ye est-ce que simba mais Adam alinga ikaka akuta na mutu moko bo ressemblant à sa relation na mutu ko monde. Au fait, tu vas au côté de Libala, il faut accomplir au moko déjà dans Nzambe. Hein? Pour nous, non, naningi mobile a complété, au moins ça complété à tala au côté de Libala on a complété au pété. A complété au tchon de malaise, malheur, au bimakuna malheureux. Bon message nous refait ça par rapport à pasteur Mike avec mon ex-femme derrière c'est reparti aujourd'hui sauf au moni bango kenan bah c'est réunir bah donner un nouveau. Au moni comme ça il leur mususu il faut yeba. Kozala mama mwana ya bana na yo eza une autre chose. Omoni moi ça cause na ex mais kozala mama mwana na yo akozala ex. OK. Moni bana wana wani no lo bani bo mbelo bota na bana na lo ba tant que responsable. Voilà il faut Mike pasteur Mike as responsable as a reconnaissant. Yebi ko bota ezandi ngana sina kenda pe mutu azobota na vandi boya na mona na lobi na obota isute oyo pona ni natali mwana mbantu na moni na okele mawa yebi pasi o ezele kawana ebele amibali bakenda maternité te yango na bazala mnoko makasi mais soko ko chai wana moni makambo eleka kawana ça c'est la mort et la vie et puis abete lo bana combien penya na za bana combien deux hein yo bani c'est ça j'ai. Il faut pas ça réconciliation. Attention qu'il y a zonalité, mais il faut pas ça la terme moroboé ya kimia. Et bitumba osukawa. Et puis penyel, il faut pas ça la bras de fer na mobile. Maman là a toujours mobile, bras de fer ça te bana wana baza makila mobile. Et puis na ebiso. Au moins ils sont OK maternité baloba mobile là longo la so sentir so une traduction na mi. Pour moi so oboya obim. Et ça ba signe spirituel. Alors le bac soit mon bali, moi c'est ça sans moi c'est pas mon bali ça. OK, voilà quel homme. Tu vas toujours l'émission tout dans la souka isa awa. Nous a prophète général, le prophète général.
Nami benga te nzambe nda benga. Ciao prophète général. Par rapport à prophète Joël Fasistat. Avec il a parié qu'il est au salon action encore à chaque consultation prophétique dessin 10 minutes. Dessin tout le monde qui va belé puis bazara qui wana tout le monde qui va jiffler ba qui wana a beaucoup d'années à consulter 10 minutes dessin par rapport à geste est-ce que c'est biblique? OK, biloko nzambe batika yango ti hein grâce au tozwa ki est-ce que yé asombaki yango omoni yango na bando yebisona na ninga otape à côté ti façon de se présenter le royaume de Dieu, royaume de Dieu, la parole de Dieu et pas bateau. Et ça vraiment m'a appelé. Hein? Pour ceux qui n'ont pas dit que azote kalilo babongo, batu misu ba kopengwa. Et ça ka ba paende ba somba lilo. Era pae. Pour na opeso mbongo, motema na ngai na boye opeso angwa. Pona oke osama sumu lisusu. Na yo osala isusu loka. Non, bato bongo spécial ba Nigeria balinga bongo. Na sina kutana ba Nigeria ba pesinga ba mbongo mais yemo ko repotika ba drogue aboyi. Ayi singa pasteur, mbongo na zo pesa eza mbongo na auto oteka nango ba drogue. Siko yo bisanga na se repentir na changer business ko na zo mbongo. Mbongo na so lia on de. Hein? Par rapport à mbongo mabe. Eza mbongo mabe sindenga na olo ba ke. Soki mutu ana se repentir. Mais soki yo zo ki yango. Nai à condition. À condition ezalaki que hier a changé vie na ye a changé moi je peux pas prêcher à quelqu'un à comme niveau que va changer changer mo zo ina mbongo wana parce que na sala que dédication oyebi eza ndenge au moins qui moi si oyo azalaki a ndumba aye atie parfait na makolo ya Yesu Judas Iscariot alobi non il fallait oteka ngo tosombata ba biloko to pesa ba pauvre voilà mais parfois on les a utilisés pour la makolo nani bino boyebi parfait wana zwaki yango zwaki yango tozonga tala musala na mwasi wana ezali nini tosala ezali koteka nzoto na ye parce que asomba parfait wana yoka le plus cher à l'époque c'est abimaki na bato combien tolobelo wana ti wana olo basiko yoyebi mpona nini Jésus alobaki batiango mpona funérailles na ye ati bochango eza permet mpona corps na nga mpona les pauvres bokutana bango mais esalama na nzoto na ye oyebi mpona nini parce que ye azali ntango moto apesi nga offrande ya masumu tana capture yango ayebisa repentoi okende lisusu te nzela wana nani azwi masumu nani ozwi yango okende yango na Golgotha opesi yango yo comprendre te ba offrande ezaka nini tala offrande ya solo ezalaki nde bameme ezali nde baofrande o mbongo wana ezalaka baofrande te ezali symbole ya bameme wana bapresentaka ntango yango na bible kende na ancien testament ocomprendre balobaki soki Jérusalem eza mosika nde zwa meme wana ese oya na ye teka yango ozwa mbongo nde oya kopesa. Ok, voilà pour la lelo. Ndenge ba opesa tatu mbongo. Eza kolobaki offrande ya nini ya ba meme. Mais est-ce que problème de façon nini azo présenter ngo eza ndenge ya mabe. Parce que wayo to benga ngo na anglais childish. C'est ki bomwana. Ukoza musala ya nzambe mais ozo sala ki bomwana na kati ya ministère. Ko Joël Fasistat ozo sala ki azoyekola. Azoyekola. Dans l'église ne azana église. Koza na église ezateke ozana nyonso. Na succès ben OK na betolo c'était. Azana succès comparé à qui? Comparé à quoi? Pour ceux qui n'a joué na qui comparé là. Tana na Congo. Ou bien na bamboka misusu. Mais ceux na joué na qui rejoindre na China na bamboka misusu na comparé na ba prophète misusu, na ba pasteur misusu. Azana l'autre. Se comparer à qui? Comprendre ce qu'on OK, voilà. Succès à nouveau na mutu na ndenge ya compréhension. Peut-être pas na yo à cause na succès mais pas mutu. Peut-être pas la ngati. Yara automona. Voilà l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, on critiquait était
na préféraka ye mingi mais eloko nga nazoloba ngai soki osala eloko mabe na obete yo se parce que na général il faut la corriger. Voilà, Tozong à la prochaine, Tozong, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, numéro de téléphone, pour se contacter. Merci, shalom, shalom, bien aimé. C'est bien votre général prophète, le prophète général Ali. Moi, je remercie le Seigneur pour la Rozonga et sur le plateau. Je crois que Mini révélation de retour sur les Nazariens. Topé Sinzambe Lokumu, Nzamba Pambola Bino Mingi. Il y a Moutou et Zoya. Il y a une révélation à Makasi Zoya. Moi, je n'ai pas Bino Kaba. Flash Moro na pesa qui déjà. Il y a Makasi Zoya. Loko na pour remercier Nzambe pour na bobenga bato belé que général assez azongi déjà sur le plateau donc changer le plateau et belé la place est belé numéro na téléphone est à 0 plus 243 90 40 91 590 plus 243 90 40 91 590 91 590 numéro à l'homme dédié est affiché sur vos beignets moko. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, il y a les Nazariens qui disent un grand merci à la servante dédiée Maman Tiffany Mokwa, Hervé Zaki la caméra. Je dois aussi un grand merci à Graciela Ngolé, à 3 fois boss, Jack pour des défenses. Je dois aussi un bon séjour dans la Alvin B à Montpellier, je depuis la voie céleste, un bon séjour à Paris. Nous toujours dans le Manasuka émission. Bafwa, Bachala, Vitamine Col. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi kolake mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makoni aza mwana moto te po akosangai abongwani pe